Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, j'espère que non, la grande famille, vous allez bien. Bisopé par la grâce de Dieu. Ça va toujours que non. Lorsque tu koutani boye, c'est juste la miséricorde de Dieu. Alors, grâce naïe kakande, Isaiah Moutouya na bon moyen biso. Alors, pota aimer partager. Ceux qui ont la liboso s'abonner. Alors, c'est ça. La grande famille, vous continuez à s'abonner, na chaîne Nabiso ya chez Mpoïchou TV. Vous continuez à s'abonner et vous allez vraiment biso bien. Merci déjà na bande konyo sur oyo baso basi s'abonner. Ma BBC na outil déjà ko s'abonner. Merci beaucoup de votre part. Merci na soutien, merci beaucoup. On les anda ko Nabiso ya mi balé. Ba soutien bien ça toujours bien. Voilà. La grande famille beaucoup de talent tout solo là, tout du côté la fille na biso. Il y a potes. Maman BBC, osala qui n'a raison. Nazo zela ba $10 nanga. Nazo zela ba $10 nanga et nabimi prophétesse, nabimi prophétesse. Mais avant na kota na lisolo nanga, je crois bomoni titre nanga, bomoni pe photo ya miniature. Promotion ne tombera jamais. Tous un événement na biso. Il y a le 29 mars, c'est-à-dire que jour J-25, l'autre a les 4, jour J-25, jour J-25. C'est-à-dire que non, le 25 et le 29, pardon, Yemoko, la patronne na Poutine de l'écriture, à l'obi, showbiz et kobukana. Bandeko, non. Belle vie, hein, à cotiser le komoko na katinanga. Dans la vie, il faut que vous soyez sûr de toi-même. Lorsque vous avez les locaux, vous êtes sûr na yo moko. Abakisi kondima moko na kati nanga. C'est-à-dire, yango bo mona bino batu o bo benga kanga. Ma BBC na showbiz wana omoni Poutine sala bona répondre ki bino kaka na bino bo ya ko yibsanga ke non na showbiz wana Poutine sala bo. Poutine za mo amuke. Tant où yé moko kene ko zwa yé moko à réfléchir à l'obi keno na ki ko signer na showbiz, c'est parce que à se sentir qui capable azana somo ya showbiz te et donc moko sepeli singa assurance et non bandeko bolanda nanu ka moi vidéo muke oyo je vais parler sur ça muke na kolisi sous kondima na kati ya bato parce que nga moko pe na kolisi kondima na nga na sima ya maloba oyo tolanda. Spectacle aux showbiz. S'il vous plaît, achetez déjà les billets, ne manquez pas. Il y a des surprises. Franchement. Déjà le billet était comme on tout ça m'a dit. Le billet était comme Alobi Tokobuka showbiz. Quelle assurance! Bandeko, tant tout ça mila nzambe, tous alaka assuré, yakoloba keno, les dieux compris, c'est un Dieu oyo agisaka. Bomoni assurance na zanango. Boyoki oyo alobi, bobangate, babiezo tekama. Bobangate, Tokobuka showbiz. Maintenant toi là, toi tu es qui là? Toi tu es qui là? Oh ya koloba ke no oh nazali lo no loba te no ya loba ngo après les 29. C'est-à-dire que non bino ba to mike bo zete
nayebisaki bino nalobi ke non bomoni événement ya le 29 ya showbiz ya le 29 7e anniversaire spirituellement et c'est donc tokangi masolo déjà spirituellement etikali kaka na nzoto physiquement elata nzoto. J'ai aimé akolisi kondima na ngai dans la vie, faut kozalaka sûr de toi-même. Bobanga te babiezo tekama. Tango alobi bongo bandeko bomoni atata tokena na église ba pasteur donc ça ni bate ya kabiso sur assurance sur kotia kondima na yo epa nzambe ate loko nano parce que balobi la foi c'est une force assurance ye loko moko boye ozomona te mais yo oza déjà na assurance wana. C'est ça la foi, c'est une forte assurance. Il y a l'autre qu'on a nos monités, mais ils ont déjà la foi, on a déjà qui nous aussi simbiango. C'est-à-dire que non, elle a cette foi. Elle a déjà une assurance, on a global que non, showbiz et ko bukana. Yango biso pe toko zangisa te ou encore toko lembate ko continuer à global que non famille di bota to continuer na ko somba ba billet. C'est juste foi na ekondima na ye nde lobi keno bobanga te babiezo tekama babiezo sombama tokobuka showbiz spirituellement nzamba sa ebisi babiso pe tozo tyango na prière bomoni ta on ebisa bino keno koza famille libota bande ko kolinga toza famille libota moko bourrique linga oza famille libota okolisa pe mayele na yo so oza pembeni ya Belleville linga okolisa pe mayele na yo bomoni ka nde na ke na bino alobi bien bandeko bobanga te parce que tokobuka showbiz parce que ntango alobi tokobuka showbiz bato mosusu baotala showbiz eza na bato ebele est ce que mwasi bato bakotonda na showbiz wana atanga tango na oya awa na oloba bandeko bosomba babillet bosombela baorphelin bosombela batutel bosala boye. Je suis sûr parce que na oloba ngona ba maloba nanga mikonyo so na oloba nini bandeko spirituellement tosi totondisi na biso showbiz le 29 kozaka nini et ozaka la tanzoto parce que moi aussi je suis sûr. Pour ma finga na bino ya bateau ba finga ka belle vie eza déjà publicité à makasi bandeko balobi ba finga yo baloba mabe na yo me bakuto na mabe wana te bino bokanisi ke no ba bêtises belo eleki sur les réseaux sociaux non ça l'analyse en même temps émission toke nango ka bongo eza YouTube bino bokanisi réalité nyonso eleki na monde elekaka na monde ya théâtre nyonso elekaka na monde ya théâtre leo eleba ba insulte ba papa masumo ba fingami ba papa elombe ba fingami ba pasteur nani de la foi ba fingami ba papa masasi ba fingami tous ces gens là ba fingama sur les réseaux sociaux. Pona mutu moko ba mama lor mbongo bangwana pe bakoti na liste ba papa José Nzita bakoti na liste ba nani lisusu bocha bangona ba liste batu nyonso ba fingami bandeko. Il y a d'autres histoires ba finga yo ba tonga yo ba loba mabe na yo me bakuta ba loba mabe moko boye me bakuto na mabe wana te. Est-ce que vous êtes sûr il y a ce qui ba réalité nyonso o elekaka événement ya les deux soirée gala. Est-ce que papa Massouma Zaki Mutumoko il fallait se présenter wana na soirée gala wana? Parce que papa Massouma fingama sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, tu as dit que non, ils allaient à deux camps, ils allaient à camp. Il y a les abakuiti, na quand famille di bota. Mais papa et papa Massouma ils pouvaient aussi que non ngana konyata nga makolo nga kunate. C'est sans intérêt hein. Mais azaki invitation na ye. Même ma pena papa elombe ou encore na papa ngalufa na olinga juste na ramener savoir na bino na olinga na benda maile na bino
totalisa banani baza mabe sur les réseaux sociaux. Lorsque papa Masumu a 8 ans naïe, si peut-être mère a parlé et on le non, nazo se préparer, repasser lenga veste tel, lambelanga na lia parce que na obima air tel, na okene na ipen, naza na soirée gala moko, naza na invitation batini la il faut na se présenter kuna. Ba papa na baza mikoloti. Nde baza wana ba oki ko ya ko se prononcer te ya koloba non, ba réalité no se zo les cas sur les réseaux sociaux. Quand o e fingaka eza quand oyo te bavandika kimia parce que nanzambe pe likolo al mona kati pour se présenter à papa Masumu na soirée gala wana eza déjà réponse ou encore eza message ya koloba non quand moko boende fingaka pour ceux qui quand ya famille bote bana ko finga notre papa Masumu ne pouvait pas même pas se présenter place wana voire même papa Ngaloufar. Ngaka ane naza bwena obandande ni na bika na matisika miniati na banjo finga papa Masumu e bandande ni na badi liboma. C'est par là vous allez vite comprendre. Mais batu o bazangi mayele bakoya kaka bakoya ko balusa likambo yango. Balobaka en français laissez le temps au temps. Laissez le temps au temps. Laissez le temps au temps. Au moins, il y a tozo kende malembe. Muto mabe akobima lisusu bien. Na bien oh yo kapeza ya bien penza atandami penza boy na soni. La grande famille peut aimer pour partager. Événement yangwana ya soirée gala. Toza na événement na biso ya le 29. Papa Masumu ba ozanga te parce que bango ne bazana baza ba président. Ce que yo artiste ozo sala peut-être eloko moko ozangisi ko bengisa ba parents ba vie wana. C'est-à-dire que non oza mal na okelo ba que non oza na okelo ba que non donc na okelo ba que non oza mal éduqué c'est insulte. Na okelo ba que non oza ka moi na les baby. Parce qu'il faut qu'on paie ça, il faut qu'on honorer toujours bayaya. Pour musala oyo yaki okuta bango, honorer bango. Ata papa na yo, honorer ye. Ça compte. Boni, ce qui lelo. Toza na 7e anniversaire na biso, le 29 mars, na showbiz. Il y aura beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises, Bandeko. Je vous assure, Bandeko, il y aura beaucoup de surprises. Et kakanenge yemoko le week-end, showbiz et kobukana. Ngana za sir na Poutine. Pourquoi pas topé ça? Moi, sur ma beaucoup. Na musala kitoko zo sala. Ngana Monique, soirée gala oyo. Et on dirait bénédiction moko boye ou encore et on dirait ouverture moko boye. Nandenge ngana moneli. Soirée gala oyo le kaki dimanche. Soirée gala ya Belleville TV Award 2024. Ngana moni eza récite moko boye lisusu liboso pona nani pona le VDF. Organisation qui nous très bien, rien à dire là-bas. Si ko hôtel si ko le 29 toze soutenir loko moko boy toze un événement moko boy oyo ekozala événement moko ekotikala historique na monde ya ba artiste. Oh bomoni batupe ba maman lor ba fingami juste ka pour ba sali promotion ya ba billet. Quel genre de méchanceté? Quel genre de méchanceté? Ce que eloko ezo lekelanga c'est parce que bato bazo zanga ko réfléchir ya koloba keno façon obiso tozo sala makambu tozo pe sa position ba yeba comportement na biso keno biso de tozo bimama be bizaleli na biso ezo bimisa biso keno tozo bato moko boye tozo sunga communauté te
toyebi vie sociale te. Aujourd'hui, tokoya rotolo, omoni lelo, tozane loko toloba te ke non belle vie so ipene na biso famille libota, na ba voisin, biso nyonso totomboli belle vie. Omoni na minicho, vos insultes pour votre information. Vos insultes, ba makambu nyonso bolobaka ba négativité, tout o bolobaka na komba belle vie. Boye ba ke non botomboli belle vie lelo, yo wana belle vie se retrouver na showbiz. Wana eza information na ebisi bino. Malgré bino boya bolobi ke no bosala ki déteste ke no bino bozali likolo bozande likolo te bozande na se parce que nzamba tombola ka muto na bino o bino bokitisaka mais nzambe wana zo tombola ye. Bomoni nga moko to na ko sa analyse nanga na yokela bino mawa. Na lobaka o peuple nini. Soki bino bozaki na force ya kosilisa carrière à belle vie de bosilisa ki carrière na ye. Lokwa boza ba nzambe te. Par contre bopesa ki e force na sima ba mafinga na bino. Bopesa force na sima ba insulte na bino. Bopesa chaque jour ba inspiration na sima ba mafinga na bino. Bokomisi mutu moko boye lelo a se retrouver à sengi audience na premier ministre lelo a se retrouver azokene ko buka showbiz. Les lois azokene ko buka pardon showbiz. Et pour votre information, showbiz wana a okangango te. Après les 29 ekotika la polele. Ceux bozana besoin ko kende ko buke pe kuna boke ko buke. Mais mozalisa za moko. Mozalisa za moko. Le spectacle aux showbiz. S'il vous plaît, achetez déjà les billets. Ne manquez pas. Il y a des surprises. Franchement. Les gens me disent que quand on est tout ça m'a dit. Allié était quand même. T'as l'assurance. Tokobuka showbiz. C'est-à-dire événements à mon corps. Événements à bon corps. Bosomba babillet. That's all. Yako le kawana ezate c'est juste bosomba babillet. Et le komsusu on a sepela kinango. Eza ba ve na ko bengango ba ve ou encore na ko bengango ba na ko ba eza ba ve non. Na ko ba encouragement ou encore ba compliment, ya ba compliment oyo papa Elombe asalaki pona mwana na belle vie. Tolanda. Remettre le dernier trophée en tout cas à votre fille. Je pense que jusqu'à présent, vous en êtes fiers de votre fille. Shalom, shalom, famille Libota. Et nous allons savourer ce moment rempli d'émotions. Si vous pouvez dire un mot à votre fille pendant que vous lui remettez ce trophée. Bien, c'est un grand plaisir pour moi, c'est un honneur. Et là, Dieu est en train de mettre en pratique ce que j'ai toujours dit. Je leur ai toujours demandé de faire mieux que moi, le Père. Et là, tout le monde est témoin des réalisations de Mme Belville. Et tout le monde a des fiers. Encore une fois, ma fille, félicitations et va plus loin. Je crois un compliment. Il y a des gens dans la vie. Non, il y a chair des poules dans le bas. Non, il y a chair des poules. Non, il y a pourquoi. Vous savez, papa Elombe lobi, papa Elombe lobi nabanaye ko linga, nabanaye ko toujours koloba ke non belle vie, baba nananga basala plus mieux que moi. Plus mieux que moi. Bande ko soko ozui père, ata ba père spirituel, ba pasteur mosusu lobi ke o ba opambola bana na bango, ata ba papa na zo pambola zo ba ke non yo sala donc fait plus mieux que moi. Aza papa moko ya bien. Et le coupé est tiqué à makasi au papa Elombe alobi bien que tout le monde est témoin de la réalisation de la belle vie. Tout le monde est témoin. Et ça tu as colobacté que non to que n'est pas et zonga auto matalikolo to kita. Tout le monde est témoin.
Bandeko, tant on a kanga qui ka eloko na bi o eza matière pour nanga. Fona tombo la star nanga. Parce que oza papa na ya musala. O eza papa na maloba papa na lobis. Tout le monde bandeko, Tokyo ça la semblanté. Tokyo ça la semblanté. Et Tokyo ko loba makambo na loba siko yote. Lorsque Belleville n'a souhaité un gros mabete, n'a souhaité un goûter, lorsque peut-être la personne n'est plus de Tolobango. Jaja, elle est vivante Tolobango. Je vais mettre le dernier trophée, en tout cas, à votre fille. Je pense que jusqu'à présent, vous en êtes fiers de votre fille. Shalom, shalom, famille Bota. Et nous allons savourer ce moment rempli d'émotions. Si vous pouvez dire un mot à votre fille pendant que vous lui remettez ce trophée. Bien, c'est un grand plaisir pour moi, c'est un honneur. Et là, Dieu est en train de mettre en pratique ce que j'ai toujours dit. Je leur ai toujours demandé de faire mieux que moi le Père. Et là, tout le monde est témoin des réalisations de Mme Belleville. Et tout le monde a des fiers. Encore une fois, ma fille, félicitations et pas plus loin. Bolandi, toza ba témoin bandeko, to tchana mai na monoko te, toza ba témoin. Ba père ba petit na ba parler ou ba bana kota ba film ba théâtre te. Lelo ba koma kota ba théâtre, lelo ba koma keno a coticité, hein? Film eza théâtre et quotité. Film kaka moko atali. Donc, tu vas comme amoureux, il y a nani, il y a un film à Belleville. Parce que pourquoi vous avez la chance ou bien tenter tout le bela pour la personne ou azo sala musala kitoko. Ba biso ba mususo bo fingi la biso nini to sali bino nini. Papa elombe tango alobi wana. Est-ce que ba tchaki maloba na munoko? Ou bien ba beta ki fimbo ya ba kanja po alobelo ko azoloba. Mais non. Musala ya mwana ezomona na miso. Tout le monde est témoin. Na katia salwana, il fallait battre les mabaloba que non. Ah, non, toza ba témoin te. Ba boakeli bino na salle balobi que non, tout le monde est témoin. Oui, tout le monde est témoin. Bokondi mangoka. Lorsque mutoza est sauté, non. Parce que pourquoi bolinaka mwana bato asali nini? Musala mutezo monana. Ba parole on est ebimi et papa na ya musala o papa ya forma ye na musala alobi azo sala o nga na loba na lakisa bango en pratique et tout le monde est témoin. C'est-à-dire que non papa elombe place à vandaka tango atalaka ba film à Belleville au sentir que non pa elomba vandaka ba maloba o abimisi au sentir que papa elomba vandaka na point na moko boy peut-être na batu ba otonga penza Belleville ya koloba que non moi no penza mwana openza alongolinga soni mwana openza soki papa ilomba ko beta penza tolo ya bana na ye Belleville kozanga na kati ya bana wana te. Tout le monde est témoin. Toza ba témoin. Siko nga mama BBC na nanga ko tombo la star nanga via musala na azo sala Belleville sala ka musala ya buzo batin ponga pe mama BBC kande na zaboui na ba responsabilité mususu nazala nango na kolobela lai. Non, c'est parce que musala Belleville zo ganga Belleville sala elle fait un bon travail, je vous dis. C'est-à-dire que non show bezeko et bako bukango. Alors ba voisin, essayez de vous ressaisir. Si fois Tanaïm Sabino que non, revenez à ta sur terre et ça bien. Bo pola ma be makasi. Bo pola ma be makasi. Belleville azo salate loko moko te que non po a ofuta batu mbongo te po ba lingaye. Non. Batu ba o lingaye c'est à travers son travail. Vous avez essayé de nuire ou encore ko bébi sa image ya Belleville na communauté congolaise. Mais Nzambe oyo a justifié akabatu a pointé ki batu moko boyabi non telema mama BBC telema wana allez sala boy kende boy pa attaquer
Et les gens, quelques personnes, bah, ils comprendre, ah, Boyende. Et voilà aujourd'hui, number one boutique de l'écriture. Pourtant, Nzamba tika katana ye. Nzamba tika katana ye. Bino moko soki bozu kaka tan bo revoir kaka ou encore bozung saka bo saka rétrospection bo sentir que non 2 ans 3 ans na sima. Hein? Vie au vie amena qui malgré bano côté sa film chaque jour azo côté sa toujours tala toujours lien na belle vie télévision mais ba moment bana ko traverser. Et aujourd'hui les gens ont compris la méchanceté ya batu. Mtema mabe ya batu nde ba nuire étoile ya mutu. 2025 Bellevue za number 1. Toko sisa epe na number atikali number 1. Tolongole na kiti wana ngwende na e azate. Tout le monde est témoin. Papa elomba lobi ngande na lobi. Ngana lobi te. So bo contredit papa elombe. Po ngana ndimi papa elombe. Na contredit papa elombe te na ndimi ke non. Papa elombe tu as raison. Biso nous tous ba témoin. Ya musala Bellevue zo sala. Le spectacle aux showbiz. S'il vous plaît, achetez déjà les billets. Ne manquez pas. Il y a des surprises. Franchement. Les gens m'ont dit que comme on tout ça m'a dit. Allié était comme alors rien à dire. Rien à dire bandeko. Nakangi parenthèse wana. Nakangi parenthèse. Wana za star nanga, aza produit nanga. A produit nanga. On a commencé une azotambola bien. Ma bébé c'est bon produit na yo. Voilà. Alors, tout côté siko na moi promotion na biso ya ba film comme d'habitude. Na sala ki erreur bande ko bolimbisa ngai. Film na biso oyo ya affiche bima ki ya monene eza ya Bellevue TV, eza ya Candy Star T. Na sala ki moi erreur wana vous comprendre parce que botala ka toza na 2 chaînes. Vu que non Candy Star film ici là qui et na comprendre que na Candy Star qui surtout na tanga kité. Vous comprendrez, bolimbisanga monene oyo ezoya na Candy Star T ezoya nde na Bellevue télévision. Alors bolimbisanga na moi erreur wana voilà. Na Candy Star na moni on dirait na babimis affiche na babimi cité. Alors to qu'est-ce qu'on a filmé na biso ya potes. La grande famille Libota Limpoichou naza na besoin ba $10 nanga poto yokana na bino bien. Parce que na prophétisé ki bino na lobi nani papa Turbo il est vivant. Deuxièmement Tokeboy. Bomoni kuna tosuki mais Bellevue ah non. Bande ko boninga mama BBC. Na linga mutu baluka ngai ti inde na comprendre makambu bien. Bomoni ndenge Bellevue ke na biso. To bimisi moi si moko mabe voilà oui une mauvaise femme bombele ki mobali na ye et voilà. Bota siko makambu ndenge baluki bomona ndenge makambu ezo kina ko baluka bo comprendre kuna makambu ezo kende ah papa Turbo bimi nani akobima siko kizengi nani akobima siko zoba mabe eza partagé tolanda azaka na kata ndako libala na ye to ezaka bolingo tango moni Turbo akufi ndo lingi mama onyoso ezaka bolingo te papa kofingisa biso te ofingisanga makasi na mambo mwa omoni befi bino bando tobotaka o magazo ya lifumo yo nzambe na ngai eske nga na boko zonga tozozonga na mama na kina fana na kuna kwa azonga te papa boni boyko yo mona lokwa tosomba tosomba de la papa okamusanga makasi osala bongo sikoyo mama vraiment te tozofima boye na makambo ekomi oyo ozomona ngo te ye sikoyo amibimisaki akufi mpona nini papa wana etali yo te ya problème na yo te na minute oyo yazonga na ndako
akufi azali na pensée ni tanga misi akufi ezalaki ke asundoli mwasi na mwana ni ti yo ozelaki ka muninga na kufa po yo bala mwasi na ye bosiko muta sundoli mwasi na mwana mama nga na zui ameritaki mieux ameritaki ba sundola eta ameritaki ba mutu moko azwa ye encadrer apa yo mona neti yo nde mutu lakisa belvi bolingo mona sena moyo mutu mususa ko lakisa ete mama na lakisi ye bolingo te mena lingaka ye ekasi papa boni boy na mama otoza suna tante yo sama mbozo ngosela nga siko na sa suna tana ngoti mena mama opoza pe la kota na kuna kanga biloko na yo na mais est ata kuna zongi kuna po mno ezani bosiko yo ozonga kuna po ani siko na sona zongi na zonga te pourquoi muta sundoli yo abandonné asundola nga ite abala kanga ne to divorce te mais siko akosa yika kufi pona papa na leta na milito yo azongi femme mariée azonga nanu kune pa na ngai lo ata mobala ngayo ka za kuna ke ba yo yeba mama munyo surtout ka fanda na yo mama asia zalaki awa ayebi deja ke ye aza awa nzambe ngai yesu ni omoni ke bayebi baby Sonia mwana yo esa na mwe longo te mama o basimbisaka mwana te bevi nanga na simbisa yo nonga no ata oza yanga te alongwana seke bayebaki awa bayebi mamu nyonso to awa nono oyeba ndenge mama na ngai yesu esa na mwe longo te mama nzambe na ngai mama okofingama yesu okanga maneloko muninga makasi bondeni mama pesa iloka muninga oza iloka muninga ko oza iloka muninga oh je ne comprends pas nini oké wapi na tuno skoke siko yo ngo kende wapi on a kino so biloko na wana okende na mama pona nini to vai na biso bien yo ko ba do ngo comprendre te esa grave na nini tu vois yaki atima kelela bon to bana to sola mama kelela nu atalobi oki soli nzambe na ngai papa oyebike befi ozwanga mabe yo ne mtoza na mwana ngade mna kota kuna na papa tika na minito na bimisa bilo tokende kota na kula bimisa bilo tokende oh papa ndene zo boyo comprendre ngoko oni ngo comprendre te poani moi so na zaki mwasi na yo funga na porte na zaki mwasi na yo akangela na porte bo za makasa olinga bino mote bino bozo akao baninga basiba saleni ngolo zata na sunte libumuni ya munene wana za respecter yo ni sacrifice mobali ya sala kapa bala mwasi na ye e pesa mena tata na wa sala ya boniko tu peux quand même à souffrir pour quand ça va ni bala ti o pesa biloko nyonso tu e pesa même ni bali nyonso tu te ni bali suba na mbongo me ba ko bala te si ça non na bête te pour na bête te wa na kilo na ngo na liako ni ka ba ki kolo o yeme ko sala ndenge pesa na kanda mino mona neti soko bali ndo kolo lo mwana na bibi par respect le kolo ye on mona dit tu na toi aussi hein. S'il y a un souci, tu m'appelles. Ok, ça va. Donc papa Serge pour lui ko ata soni wana ya koloba keno mobali ya muni ya nani camarade na yo abimi asala ki yo je abimeli bino otika mwasi oboyi na yo zoloba pe keno to vandi na biso bien alingi putina kende te bota degré papa camarade nini oza na ye camarade nini oza na ye parce que maman Marie Hélène il fallait na bimisa na Poutine na kati ya ndako wana parce que eindi eza ya koinda Poutine ako continuer na kovanda na ndako wana te il faut na bima parce que ye papa asake alingi te bo moto ya belle vie ezongi bo moni bo moto ya belle vie ndenge abimi akei c'est ça sans ki bo moto esali soki alobaka avanda wana elingi ozala bien te abima nanu soki belle vie alobaka akeno avanda parce que pour elle elingi ozalaka déjà libala ekozala esusu te mais azalaki moto moko ifallait pas avanda wana ifallait kaka abima wana déjà bajouer kitoko makasi le fait kaka belle vie abimi na mama na ye babimi na ndako wana parce que na minute oyo makambo ese baby malgré ye papa Serge tovandi na biso bien tovandi bien petite sœur na azoya kogangela kaka ekangelaka ye bandeko bomoni kuna siko makambo ekomi ya court ya tribunal
On a beaucoup de choses à faire, tout c'est là. Comment on va d'accord du bail? Azan toi d'accord. Ah bon, on a ma casse. Il faut aller à toi. Aí tout solo. Au chaud, C'est pas vite. il faut aller à toi. Si tu as un peu de choses là, papa pour le battre pas. Yesu mase ya karati akufaki asekwi donc mutu mo pe boyali te ngape fona saka lokwa yi ngape na kufa na sekwa Na mayilo papa timbu. Tu as courage et solo pena bino bana kiseto bote na courage. oh mama fena sandeni so zaki yo na place na mo Yo contrôle bangana boningano, ngaboningana. non na bite meto na place ko zaki moi c'est le roi moi jeune fille le roi Moi c'est belle fille à ça la fidélité dans mariage té. Yo mobali ya mon fils soit disant so ka kufa kiwa. Deka kufa ki ko kufa na. Yo soit disant yo mo. Ko kufa na ya boso wana deka kufa ki. Deka kufa ki ya boso. So ni Yo, Italie. sans encourage à répondre à la maman. Pourquoi pas? Tu n'as pas honte. Honte de quoi? Combien de temps ça devrait te prendre combien de temps pour que le côté le bal n'est pas camarade? Honte de quoi, monsieur? Non, la tine qu'on a beau que tant qu'on a un nazoya au couteau vendeli à bozo solo dans la tuna qui na chambre répondant. Si qu'on dit qui m'a qui responsabilité? Non, je te pose une question répondant. Qui m'a qui responsabilité? Au coca au quand si tanga na roye biso za la lisu awa tanga na voyager c'est parce que dans le cas de venir de Belgique ban moi na no vendre la camarade na na fa de na na fa de ya koyebisa maman yo opesa na version de fin na moi je suis chez moi naza mobali Bellevue nazangela ki opa na pekisa ki opa na biso cherche ces camarades makanu na yo na ndako ile o utewa non, tu vas tu as courage. Tu as du kilo ya Nyatamakolo. Courage à Nyatamakolo. Aux gens à 3 mois, qui est l'État. Qui est l'État que nous samba. L'État a kende kolano na ndako ya libala no place za. Ati que la convocation on ya au samba. Ouais. Vas-y. Vas-y. Kende ko porter plainte. Balanda yo nanda kwa libale pa camarade na ngama ku monter yo sali kende banda oya samba on va voir on va voir oko simba nonga eza problème oyo lukaliwa na olando te oyo lukaliwa na olando te ngoko yo oyo lukaliwa na olando te kende na lita esi na kufa mama yo kende na lita oya samba donc tu as la parquet tout que ça la parquet que kokinga awa et le conseil qui vraiment aux amoisi ok la maman bandeko bomoni courage au Bellevue à côté nango bomoni courage au Poutine aza nango bomoni assurance aza nango botuna ngana yebisa bino eza poani parce que déjà na l'état Tirbo aza coupable il est coupable automatiquement Tirbo aza coupable du fait kaka keno akosaki keno akufaki nde bomoni Bellevue la kota na soni wana akoti na soni wana te par contre akena bango likolo po akosaki ye nanu ayebi déjà que non na cote na tribunal aza na raison na ye parce que Tirbo akosaki ye que non akufi bota siko décret siko soki na tali siko na comprendre que non
bato bazokosa pe mingi keno na kei na kufi ou bien na oyeba te. C'est quoi cette histoire? Nini ezoleka parce que nyonso Belleville ememelaka biso sur na ba théâtre na ba film ezaka leçon. Okosa kaka keno na kufi omilakela pe déjà liwa omilukeli liwa omona te keno na yo moko penza keno réduit ba séjour na na samo yoyo. Bandeko soki toyeba kene non toyeba tango toyeba kuna tokendaka mais tolukaka liwa lokwa toyeba te toluka tolinga liwa te tobanga liwa degré ni na okende ka koloba keno to planifier keno na kufi. Attendons voir idée à Poutine na filme oyo parce que na bangi Poutine tango akoti olaza su na soni aza na soni te aza siko na raison na ye parce que je me suis retrouvé de l'autre côté parce que yo kosa kinga lorsque nazaki na ndaku na yo lorsque yo zaki vivant na bimaki na mwa mobali wana te malgré que na bana kolinganga na bimaki na mwa mobali wana te malgré na kosa ki yo ou encore na epsa ki yo vérité te na bimaki na mwa mobali wana te siko yo okosinga ke non okufi. Moi je me suis retrouvé de l'autre côté ngana yo na l'état nana koza coupable. Nani akoza coupable? Nani akoza la coupable? Mais na to zela sikoyo. Sort ya Tirbo koza la nini? Parce que déjà Belleville a engagé avocat. Bon, on la met. Il est là. C'est mon petit frère. C'est lui, monsieur Dingizoyo. Oui, bonjour papa. Je m'appelle Maître Luka, avocat près de la cour d'appel de Kinshasa, Matete. Je viens défendre les intérêts de ma cliente, Madame Belleville. Voilà. Il a fini? Oui, maître. Vous voulez défendre quoi au juste? On comprend. Non. Avant de poser la question de savoir s'il veut défendre quoi, c'est pas ici on défend les gens. On n'est pas au tribunal ici c'est chez moi. Lui me dit carrément, je viens défendre ma cliente. Ici, moi je suis ni les juges. Ici c'est pas le tribunal, c'est chez moi ici. Mais vous avez un problème là, Madame Belleville. Raison pour laquelle n'a entendre n'a eu cas. Comme elle m'a posé le problème. Vous nous entendre moi sur PV. Monsieur, vous êtes vraiment avocat? Est-ce que je dois vous apprendre votre travail? Vous doutez de mes compétences ou vous voulez que j'attende? Parce que ce n'est pas ici que vous devriez normalement venir. Non, je suis venu. Allez-y au tribunal. Je suis venu vous informer. Allez-y au tribunal, voilà. On va me convoquer. Je viendrai là-bas avec mon avocat. Ce n'est pas que vous venez ici, vous commencez d'abord par dire que je suis venu défendre Madame Belleville. On ne défend pas à la maison, on défend au tribunal. Et puis des deux, je veux entendre. Vous allez entendre quoi? Avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas que je défends Madame Belleville ici, que ici ce soit considéré comme un tribunal. Voilà. C'est son cousin. Le cousin de qui? C'est monsieur. Ça doit être le cousin de Belleville. Est-ce que votre nom est monsieur? Oui, monsieur JR. JR. Oui. J'essaie de faire comprendre des grands frères. Merci, mon grand frère. J'essaie de faire comprendre à votre petit frère que voilà, si je suis là, oui, ce n'est pas que tout le monde a échangé ma parole parce que ce n'est pas ici le tribunal. Mais je voulais l'entendre pour que nous puissions faire un arrangement à l'amiable. À l'amiable comment? À l'amiable parce que ce qu'il a commis, oui, c'est un acte où ils allaient, en tout cas, préjudiciable. Quel acte? Abandon d'une famille. Mentir, simuler, kokufanaye, moi si, à cause si kokufanaye. À la fin, moi c'est Tikali. Azuba engagement de Moussousou. D'accord. Alors, au lieu de tout bendanaka, nous pouvons arranger. Bon, comprendre que non, papa JR déjà ça comprendre que non, ma beza déjà a. Avant d'ici de connaître le Bibiaya, makambo oyo banjo kende mabe. Mais el tirbo a on muchaka monoko makasi. Papa JR déjà ça moni que non to simbi touche awa. Mais tirbo
ye azoloba ke non nga na botama mayele abotama mayele mais akosimba touche Bedia se retrouva ki na ndako ya sake parce que mobali akufaki après mobali kokufa 40 jours et voilà ake se retrouver kuna so mobali akufaka te peut-être pas lingaki ou encore mobali pas voyager te que non mobali ndenge a voyager ou encore mobali tango ake voyage après azongi je ne pense pas parce que tango a voyager ki atika ki déjà asake nana nina Aziza malgré ba Aziza kuna ba komi ko se moquer na belle vie niveau bota niveau siko bo réfléchir en ndeni bo mo te que non maele suki bino bo mo te que non maele suki bino siko pa tibo abengani na ko bengana avocat papa j'ai rapekisi alobi tikala ndova na nto solo makambo ezokende mabe lokuta eza déjà o lokuta biso to lui ya que non okufaki ya se retrouver kuna ke okufaki na minute o belvia zo linga ke non ba partager biloko donc relation za esusuté ba partager biloko bomoni siko kuna tosuki yango mona ki na changeaki maloba na ngai te na lobaki ke non na minute oyo mabe eza partager to banaki ko condamner Poutine et je disais que non papa Tirbo ndenge azawana akufite akoya siko koya na ye kaka ngai esusu na yebisaki bino koya ya papa Tirbo a perdre moi si yenda sali mabe yenda zana nani na faute na minute ndenge yoke na l'état yenda kozala fautif dérangeant. Un de mes amis d'enfance avec Awa, j'avais constaté que à combien qu'on a belle vue. J'avais constaté qu'il avait des yeux braqués sur ma femme. Ce qui justifie l'accusation à Isaac que donc Moussala a bengate et le côté n'a coûté A. Avec un mois c'est en bas 2 fois 3 fois. Avec Oulinga moi c'est que camarade à moi c'est Aziza. Et combien d'abord sur la bovandi boye en amitié et tout. Tout coup t'as mis sur les cas braqués sur ma femme. Maintenant ce qui est grave. Je faisais semblant, j'attendais à ce que ma femme vienne me dire que ton ami est en train de me harceler. Ma femme ne me disait absolument rien. Moi, je l'ai constaté, j'attendais la volonté de la femme. Elle ne me disait absolument rien. Bon, comme je ne suis pas Dieu pour connaître les intentions d'une personne, je me suis décidé de dissimuler ma mort. Vous avez dissimulé votre mort? Oui. Ok. Quand il y a un grand frère, bon, là, qui est Afrique du Sud, mais qui est en Afrique du Sud, j'ai engagé une bonne ici, qui était comme mon coup de fil pour n'aller tout ce qui se passait. Alors, c'est envoyé qu'elle a bouffi. Ce qui est grave, après ma tante, ma mère, bah insisté Belvia Fanda, des alaga qui m'ont autocoufat. Bah afanda balande la bomba et bah comment bah osala parce que moi nazana katinda kweza la femme n'a pas voulu rester, elle a préféré partir. Un petit moment, ça n'a même pas fait 2 mois, elle s'est retrouvée dans la maison de mon ami là en tant que femme. Donc à Kyoko Taliba n'est pas Serge. Quand pour allonger na bonne awa kendene ayeba ite kazaki coup de fil nanga ayebisinga Kyoko Taliba là alors on a ko réapparaître. Je réapparais et quelque temps après moi j'ai eu courage à tindelinga un tintin d'avocat ici. Oh aye pour solo la nanga par rapport à Badu et à Bellevue. Parce que tous là qui débat là et machin tout là. Sikoyo o planifier eloko moko boye pona mwasi na yo metala sikoyo retour e pesio okomi koluka siko ba avocat bomoni makambo yango Poutine oza fin bota siko Tirbo place à ça akomi
Tango basala ki plan na papa JR, bayebaki kero bakosuka na makambo ba avocat. Bayebaki ye moko ateki mwasi na ye. Ye moko ateki mwasi na ye comme siko na cote yenda kozala na faute. La grande famille. Je crois nga na suki wana. Événement zaka moko ya le 29 mars. Ye moko lobi ke non showbiz ko bukana. Assurance wana ne Je vous aime bien la grande famille. Vous partagez l'émission, vous aimez, vous s'abonnez. Vous pouvez s'abonner à la chaîne Nabiso Amibale et ça toujours biso bien. Je vous aime bien. Na ozi la ba $10 na ngai na prophétie na na bimisa to yokanaki. Franchement, je vous aime bien la grande famille. Tous à la wana pona Poutine. Et le papa est moko, papa est lombe à lobi kenon. Tout le monde est témoin. Et ça coûte koloba et mataki kita kité. Boy nanga mama BBC. Tout le monde est témoin. Et qui est ngalisa na ngai, ils ont la raison. Alors je vous aime bien. Bisous. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.